bonjour à tous fidèles téléspectateurs ainsi que Balanzigno sur Nabino ya Munene ya Mbinga Congo Suisse TV ou esa www Congo Suisse TV ya Yemoko Maître John. Nakati toujours ya émission Nabino environnement et société. Oui, c'est là que toujours présenté par votre humble servante Roline Tumbala Diva. Autrement appelé Donabeja de la presse. Là déjà je vois déjà Balisanga ya Bana Congo vient à mon vieux qui est vieux Thierry. Mukolo Kombo wana ya Donabeja de la presse. Tokiti awa na commune ya Mungafula quartier Lutendele. Tokiti na chef ya groupement Oyo. Côté batekaka ba terrain batekaka makambo nyonso elekanaka ab activité kaka ndenge ezalaka chaque fin de l'année soki tokomi le 30 le 31 société nyonso epesaka biloko na ba travailleurs pe employé na ye déjà wana toza na nzinga na quartier na biso na chef ya groupement oyo kombo na ye chef Walo akoloba pe na micro na ngai festival oyo pona kaka kokabula biloko pona bandeko nyonso o baza na posa ya ko fêter bien bayeli bango ba biloko yo bino mo boyebi kaka ndenge ezalaka kaka na kati ya Congo sans plus tarder déjà nazo lancer les bino ba image ndenge festival yango ezolekana après na kosolola na chef Walo déjà nazo tala déjà na simalanga déjà événement ndenge ezolekana tokomeka mpe kotala elongo na bino ba image oyo kitoko oyo et moi je vous retrouve plus tard. Je vous aime beaucoup. J'en profite pour saluer, pour dire un gros merci à mon réalisateur qui est Titi, mon caméraman qui est Verdi Kioka. Un grand merci à mon boss qui est Maître John Balobi, Vieux Capital Lucia, la Lola, je vous retrouve plus tard. De retour sur ces belles plateaux, il y a Roline Tumbala Diva, Ndene Sabino Nosola, Nayemoko, chef Walo, Nazapena maman Mupanzi, Nazapena papa Noko, Nazapena maman Mususukuna, Bakozate, qui s'est présenté, Nakatsa micro Nangai, Nazapena Bandeko Mususuna, Oba Salaka Awa, Bangonyo Sobazalapena, moi Liloba Mouké, mais plus c'est intéressé par chef Yemoko Walo. Déjà, Nazo Yamba, déjà chef. Bonjour chef. Bonjour, maman journaliste. Bonne santé. Et en tout cas, 5 sur 5. Oui, ngana ebio na ebi musalo salaka bande comme sou o bazape na poto baza tous les 4 coins du monde entier bazape baye bayo bazape na posa koye bayo baye bape musala oyo salaka. Bon, ngai na salaka na ja administration na kati ya groupement Lotendele. Grâce à maman Tsona Nsasa o asalelanga procuration nde na koma chef coutumier de groupement Lotendele par procuration. Il y a vraiment tout ça. Ndé nazo gérer administration na kati ya groupement Lotendele ndé omoni bureau. Ba bureau ndé ngam na tungiango. Oui na kozongela auto sola na mama po mama alobi déjà kaza mutatansa ko kakoloba loba mingi te to kende déjà mpanza mama bonjour mama. Bonjour. Mama boni santé. Santé za bien kasi kaka tala kaka na za mutu ya ndenge wana sikonde kama bien. Oui, tu comprendre pesa ki mukolo pe maladie mususu ezala ya ki mukolo kaka ndenge ezalaka. Mama tomonyo awa cérémonie nini ezalaki awa po tomoni batu ebele batelemi elekani mais quand peut expliquer ba membre na biso cérémonie nini ezalaki awa. De cérémonie ezali awa saki mbula. Oyo biro mama Nsasa tika yango. Oyo azalaka chef coutumier chef de groupement mdatika ka position oyo. Mukando ya Walo ngana ye mutu ya mibale lelo ezande feti kwa mukosuka mbula bato basalaka baba pesa bango ka mwa eloko na bango ata na compagnie soko sala kana suka mbula bapesa ka mwa eloko ya watu tuzalia wa tusanganya to pesa bango ka mwa eloko o to bongisa ki pa na mutu nyonso asepela na mwasi na bana yango to yelia. Oui, maman, ce qui m'a dit na posa somba lupango awa akosala ni ba procédure ezanini. So ko soma lupango aye ba bureau eza misatu. Na vekre eza bureau kuna eza ngenge Nsasa ngenge kuna na ba vekre. Bureau mususu eza na Telecom. Waneza kama mbwapala Simo. Ba jozala ba bureau misatu. So siko lingo lingine na Telecom okay kuna na bureau wana. Olingina kikapo ye na bureau oyo. Olingina ba vegre okay na bureau kuna. Sena kabala bango sena sala bango ba papier bango misatu.
bango nde balandelaka makambo nga lokola naza nanga moto attention nakokaa nanga makambo te yawe napesa na bana nanga bango misato baza na mikanda. Oui, maman toke pas chef quelques mots t'es pas bateau bazolanda après na ozongela ye moko chef. Napia mbote bango nyonso bakoyoka biso napesi bango mbote mbula sika. Merci. Oui, meilleur V à vous, meilleur V à mon boss qui est maître John Simao, meilleur V à Vie Capital Luciel Lola Nalola, meilleur V à Denis Chamala, meilleur V à Ogika Chala, meilleur V à toutes mes fans au Bazolanda Biso partout dans le monde. Chef Walo, tozo pas nao. Et là, on y a battu bako sala pour na bazo lupango. Bon, biso bureau ezalaka ouvert, hein. So yeno na bureau ezalaka ouvert à partir à 8h et quand à 16h. Soko lingi terrain, parcelle, ok, au la résidence, au la concession, au la ferme. Soko yende, soko yena bureau, on va gagner droit, on va remplir la formalité pour aux sikana. Oui, météo kakapé que problème est là trop na makamama pangu boté kakamulupa ou moko boté qui pas 5 personnes, 10 personnes. Est-ce que ça les capété na awa? Te voilà bon, et soko ba bandingo na pas ba umba kala, bazalaka na ba bureau te. Qui kozala ke mutu moko ayaki asali babilanga yo tekela ngo mutu moko mutu na yaka te tango mutu na ko yaka ntsake neti yo tekela ok yango te yango no moni ngai tango mama sasa saki envie tanga pesinga pouvoir nga habiter pour to biboni saki no to zabato yango to cha bureau ponya pesa ki kaka yo na libota bo yo batu musuba yaya mususu bazala ki teka yo mutu zalaki bon wone zamba kama ya basestral ya bakoko po wone zamba kambo ya famille. Il y a pourquoi à ça qui mais un peu banda changai en tout cas musala zo kende petit ya iko pema les maman tu na peta ngoye na zo continuer ka ndengwa place o ezala kana conflit o ko mona drapeau boité o ko mona bureau te ke ezala ko formander c'est kanga madon na beleza na kimia zo za na batute ko te kilim do a to tika mabeno ke na 10 ans so o kutaka ka bureau so za na ba document na yo bureau ko zo yo ko cha na droit na yo. Oui, tout à la boye jeune qui toko boye, trop jeune. Yoza na posa ya vite ko sepelape le kwa baninga te ozaka na posa mbalama ko koma onzimaka ki engagement ya chef coutumier. Oyebi moi na chef coutumier za moi kilo ezo peser. Est-ce que ba tu peux balinga base la paix proche na yo par rapport ya titre oza nango? Oh, ne tu nous ani le conseiller juridique na ngai. Est-ce qu'il y a ça mpaka? Ba faire comme ba jeune avocat na ngai yo asambela ngai. Kindo ka famille na soko boya ngondeni. Yeah, c'est que la famille, tout ça la batu. Mais on dit quand même que nous sommes là kindoki. Non, c'est que la famille, c'est beaucoup qu'on a besoin. Parole. Ce que nous avons les cambo yangola. On monte dans le cambo les nègres bêtes makasi mais être bimsimbunda. On monte kangami ba moko. Et donc ils ont makamba beaucoup. Nazinebi ke boze belé libosa ba écran na bino pona kolanda vraiment ba gros bisous ba meilleur V ba 500 meilleur V oyo ba bengaka Titi Étoile Bilonda Nathalie Mupanzi maman chérie na ngai Alphonsine Bilonda Nathalie Nesima caméra verdict chef est-ce que nzela eza courant ezali parce que bato ebele bakoma préféré ka place moi courant ezali nzela eza bien pona bato batambola mituke ko tambola est-ce que nzela eza bien oh nzela eza bien et puis mokonzi mboka tili biso ba lumière publique a bientôt zo kota na bandako biso so ti 18 au mona courant peli na ba lumière publique a bientôt lingi kota na bandako. Oui sikoyo ebongo est-ce que mai ezali mai siko difficulté nyo boza nango kota mai mai tuzo na ba source mai tuzo na ba source a bientôt izina ya régie des eaux iza awa calamité ba robinet comme po robinet la na courant comme courant comme ba robinet ko ya mais pour le moment tout c'est là na ba source ce que ça qui tanga la sabino parce que tout mela mai za na libanga ndi kitaka boy donc to mabili des années libanga pelezo boka boy. Chef tozongela o muketo passé pe moi liloba na bandeko baza pembeni nebi ke maître John Simao so lingo yo somba lupango chef walo ye o pembeni donc facilité moko yo sakalate yeba ke lupango no ezala assuré na ndinga bien bandeko na ngai bonjour. Bonjour. Boko bakisani ni par rapport ya masolo nyonso ezoleka na mukolo lelo. Bon, merci pour la parole. Ndengo ki nenga lobi. En fait, OESA groupement le Tendele.
le lot de la cérémonie échange de vœux et puis qu'on fait sa gratification à l'agent et à groupement. Bon, la preuve année, organisation Ezali, maman et mon chef coutumier du groupement Ezali, il y a chef coutumier du groupement par procuration, a géré toute administration et y a groupement Lutendele. Et puis, biso toza pour nous aider, ngai surtout pour nous aider dans ce qui est juridique et judiciaire. Nous sommes pour nous même organisation, il y a bien, il y a clair, dans ma belé, différemment peut-être dans le chef coutumier Moussoussou. Et puis c'est une idée, au baninga Moussou chef coutumier Moussou, il faut ba landa dans l'organisation en Boé parce que le bureau est vraiment organisé. Et par rapport à les OPS assurance, à Mouton, on a postal le loto lobière aux hommes belé. Peu importe mais ce qui est vrai, et ça, dans l'ordre est établi. Et puis par rapport à tout ce qui est juridique et judiciaire, l'administration est là. Si vous voyez, en bonne uniforme, au jour, on peut en bonne uniforme. Au bazar, peut-être, la façon, il y a bien été. Tu exhortes toujours se conformer c'est un document administratif pour que l'objet se plaindre tout le bas de traîneau dans le parquet, va cours et tribunaux. Donc nous on est là pour ordre. Quand je dis nous, je parle de moi. Je suis là pour cet ordre-là en matière judiciaire, juridique et administrative. Au PC identité toi vous êtes là mais au PC ce que vous avez na groupement. Moi je suis le conseil, l'avocat conseil du groupement. Mon nom c'est Maître Landry. Je suis l'avocat conseil du groupement. Donc on est là pour assurer, comme j'ai dit, l'administration et en a ordre sur le plan Mibeko. Parce que Mibeko est établi, Mibeko pour la couleur à Moutouté, titre à Moutouté, âge à Moutouté. Tant Mibeko est obligé à se conformer. C'est ainsi que peut dans groupement considération à Makamouin et l'État. Nous un bureau bâti avec des matériaux durables, c'est-à-dire à table, moula, bureau, et tout. Donc, et puis ils ont rassuré conformité sur le plan juridique. Na mouton nyon saza le lobet, na choloba a besoin, il y a ressomme ma belé, soit pour habitation, soit pour la concession chargée peut-être il y a quoi, ferme et autre chose. La manière la plus facile et bien au lac Sabino, vous voyez il y a des gens, la population, c'est-à-dire que place des ordres des arts, vous ne voyez pas des gens en variété. Ce moment il y a des autres anda kubu avant de dire que makamamala mizali donc na sens là comme na otokolo batanto on a conseil p na chef Moussoussou, c'est un exemple à suivre donc voilà. Oui, toujours continuer dans des comme Moussoussou, toujours la bino pour na dédicace na clôture ya émission. Pardon s'il vous plaît. Ndeko okobakisa moi liloba par rapport ya makambunya sur le kani mukola lelo. Bon, mukola lelo mamyo so ele. Sina no fonction na awa na kati ya musala na. Wa ngana zali OD na kati ya bureau awa naza chargé de ordonnance ya groupement Lutendele. Toza na bureau awa ngo bakete eta ke chef walo sasa kibwana mpa dina komiti soka zate awa ngani naza a nepo na yamba batu na sura na batu mamunyoso ngani nazali awa pona journée ya lelo to sepeli ka trop to monde semine sengwa trop na nyoso oyo ba chef basali po ba jana bango basala kitoko ba fete kitoko na mwasi na basi na bango na bana na bango ba moni kitoko zongi matondo mingi panzambe. Merci nazo ni la bino pona moi deux dédicaces. Oui, tozongi na mupanzi koto yo toko tokie mupanzi ya maman toza na Noko. Bonjour Noko. Bonjour maman. Bonne santé. Santé moi bien. Moi bien poigné. Santé en tout cas kitoko makasi. Bon, yona koloba na kiumbu hein. Bon, Betty. Tombola mo longi otala mo bon, caméra. Betty ba umu. Betty ntoto, Betty katisa muparu. Betty tisitega ntoto. Mabiro matutu makeria aveugle télécom chikapa 1 chikapa 2 bibeti mtoto tisitega katisitega moparu kandundu mtoto beti mtoto tisitega me conseiller omoni manda ma baby beti conseil tisiwa
beti conseil ntota beti konti zo lipang aya kokeri beti mo mabiro mabeti aya sumu lipang lande ba sumu mika lipang ba impipa mikane mande beti katisitega ilo bantu bolo bantu batutu beti muntu musti tisitegela limampang konti muntu zori ande usumu mampang aya na meka pe ko traduire moke alobi boye bino baye boza na posa osomba lupango na bino boya bango bateka lupango epa batu misatu te batu 4 te bateka lupango kaka epa mutu moko soki oza posa osomba lupango oye na babiro na bango ezali okosomba lupango toke epa mama na biso. Bonjour maman. Bonjour maman. Santé. Santé calme. Maman moi liloba moke par rapport événement oyo elekani mokola lelo. Bon mokola lelo tosepeli makasi mpona oyo esalami toza na esengo makasi mpo biso nde bakolo eloko kolo eloko aliaka eloko na lokoso te biso bakolo eloko toliaka eloko na biso na malembe nyonso bongo lokola lelo ezali mokolo na biso ya suka mbula yango tosepeli kopesa basali nyonso mwa eloko ya moke mpo na kompani soki osali na kompani na suka mbula bapesaka gratification yango wana tosepeli kopesa bato na biso gratification po ete epesa mpe lokumu na bandako na bango bazala na kimia na basi bango mpe na bana na bango bafete na nzala te bafete na esengo tolobi na bango ke wana bazwi biloko wana jalousie te likunia te soki ozwi te kozala likunia te mpo ye asalaka na ye yango wana azwi soki osalaka te mwa yo ozwa salaire eza te donc bayokela bango likunia te toyoka te ko ndenge baliaki biloko wana bamoni boye koma te owalo nsasa asali boye te so topesa bango biloko na motema moko ke balia basepela moto nyonso kolia eloko asepela na ye mpo asalaka mpe tobakisi moke boye te oyo aza na posa ya kosomba lupango aya akosomba lupango na kimia mpe oyo amoni ke asomba lupango ekweyila mwa problème moke aya na badokima na ye wana asombelaka bakobongisela ye makambo nyonso na kimia namoni ke biso kaka bongo toza nango. Quelques dédicaces pour notre clôturer tous. Bon Moi des personnes en beauté. Moi ba mbote na bandeko na biso lokola na Simon Nkama Aninkama famille nyonso ya Kibwansasa famille nyonso ya Kinzinga topesi yango mbote oaza membre na kata libota ya Kinzinga mbote na bango mingi bonne fête to sepela malamu. Oui, merci. Tu commis presque na suka. Il y a émission na biso tozo suki sana chef. Chef, quelques mots de la fin na yo pour na mukula lelo pour na événement o elekani mukula lelo na esika na ya musala. Bon, ya yamba nazo kozongisa merci. Na appel ndé na bisaki bango surtout. Na basala na bureau likolo tout bazali awa. Na zongisi bango merci. Bazwa biloko na bango bazonga. Pe na bino ba journaliste bazonga. Mais ngande na kobengisa bino na ndenge na ngande boya to sala émission pona lobela bato baza na poto ba comprendre mais pona lelo na yeka ne pona kopesa bana bureau ba biloko. Oui, vraiment torozoyo on a vu la biso mi balé face à face mututa okota likambwana donc eza guerre makasi hein. Moi dédicace muke na bato bazolanda biso na poto par-ci par là quelques dédicaces. Bon, na pesi na ne pas pire ve na ngai grand frère ya kati Iz Mukoko yaza kuna na France na Panama basali na etro pe na pesi bana miki litu o bazo reconnaître que walon ça azali bapaki donc basé be pour ça que notanga baka c'est injustice mais na bisika prêtre na bonga ka Iz Mukoko ndem dakamba bango to. Oui, na numéro de téléphone pour la bateau baza en posa ko se renseigner lisusu bobeta masolo akati à partir ya numéro wana nde ko faciliter bango. Bon, numéro nanga est 089 plus 243 89 68 40 974. Au bandeli muke 089 68 40 974. Oui, bobo na code ya mboka te plus 243 avec ya Willy Moucheno. Hein, balobi honorable Nerombungu, honorable Paul Bindu, donc na bosanité ba nyonso oyo balinga Caroline na pesimbote na famille mobimba ya Caroline Tumba na pesimbote na verdict yoka titika di Mobutu azalaka toujours présent wana système donc Mobutu me respect na pesimbote na Ogi Chamala na pesimbote na Denis Kasha Denis Chamala Ogi Kashala na pesimbote na Titi Étoile Bilonda na pesimbote na Mami Bilonda na pesimbote na honorable Paul Bindu Fumu.
Pessimbo Tepe na Fumo Banga Moyo qui est Nerombongo. Et moi, Roline, je vous retrouve plus tard. Bye.